Mon lieutenant-colonel Ngoyi Mbote. Mbote mingi. Bosala ki perquisition na ba résidence générale John Numbi. Eza makambo nini ba FARDC bazoluka na ba résidence na ye. Balandina biso esengei bayeba que perquisition ezali pona balobi John Numbi te. Perquisition ezali système oyo ba agent de sécurité basalaka na mutu nyonso soki mwa likambo ebimi salemaka. Awa na Lubumbashi tosi tozui ba perquisition ya ndenge na ndenge mais bato balobelaka yango te. Pour nini ka ba résidence générale John Numbi en tant qu'officier supérieur à FARDC? Ezali pona nini résidence ya général John Numbi? Non. Ezali pona likambo etali ma justice, likambo etali discipline militaire, ezali pona ekakate. C'est pourquoi je dis que loi nabiso, règlement nabiso, lingi kotia mutonyo sonanzela, c'est ainsi que perquisition et ça les maka, pas seulement pona ye, mais pona mutonyo so oyo akokende pembeni nanzela ya en ce qui concerne loi yamboka nabiso. Mais beaucoup de na résidence, peut-être bozaki biloko, batu balingi bayeba, makamoni le kaki na résidence, bozaki nini ou bien beaucoup de eloko te. Bon, eloko nini biso toyebisa bino par rapport à biloko. Et concerné bangote. Oyo eloko ekozwama kuna, soki omoni descente sur terrain ya ba agent de sécurité, ezali na cadre ya enquête, ezali na cadre ya tia moi vérité ezala moi polele. C'est ainsi que biso toyebisa yo te ke tokutaki boye, est-ce que soki toyebisi yo kosala ngoni? Enquête nini bozo sala pour le général John? Ezali enquête nini tozo sala pour le général? Moto nyonso kaka yete, moto nyonso ezala mutu ya mapinga, quel que soit civil o yazali